Merci Nabino Banso au Bosomba Fidélité pour la kolanda émission tout le Belamboka Congo na yango bandeko balandi émission tout le Belamboka Congo la pesi bino mbote sikanyo sozo mibino betika ete kimi nzambe tata e ingela o mabota mabino bandeko balandi ezali vraiment passe na République démocratique du Congo kaka biso moko to ali ko comprendre te nini ezali koleka na koloba vraiment to sitolobi kasi siko esengeli ete to sambela nzambe tata po ete alongola molimo ya motau alongola molimo ya ekenze alongola molimo oyo pe ezali malamu te kati na peuple congolais po ete biso banso bisikalo sezo mi biso to sala opération tumba pine na chaque commune pe ko pekisa mituka bato nyonso balekala te to sala penza mambi o malongo bali po ete kolo wa biso ezwa bonsomi na yango pamba te bandeko balandi ezali penza likambo ya kamwa ezali penza likambo ya pasi to ebite wuta mikile salama wuta bakonzi ba ekolo bakamba ekolo kasi oya Félix Tshisekedi to ali ko yeba te ali bondoki e ali ni to lobi la sorte nyoso siko etikali kala peuple congolais o na ko yebise lelo na ko mobiliser na ko sensibiliser pe ezali esiko to salaka éveil à conscience éveil patriotique et siko to analyser ensemble to mekalo ko analyser likambango soki pe to sala yango lolenge nini bande ko na ngai o ezali su tato tikela Félix mboka te ezali su tata moko te biso to tikela ba politique mboka la biso ba sakala ngo lolenge ba ko sakala biso assez de discours toyoki bango lolenge ya discours o eseleki toyoki ba réunion o eleki toyoki ata solution te kaka bilaka la bilaka de part et d'autre pe moko ekosala mate tolembi yango tolembi makambo ya kolaka ka biso tolingi yango te ya mpoko la ko fulo pepe tosi toboyi yango peuple azo souffrir bande kolangai ata ko totangi kelasi yango te kasi na bazuzi ya cour constitutionnelle bango so ba koti la kati ya moboko na justice mboka ekomi salité to lo ba paix justice et travail to récupérer yango pourquoi parce que to monaki ete Mobutu pa kanisaki na ko pesa biso makambo eleki kitoko totiki emblème bobele ya Mobutu to zui paix justice travail ezalo lelenge to ko boko to ko balusa yango justice paix travail paix justice travail eli bobele lelenge moko po lobelo ko moko ko balusa bo esale loko moko te bande ko langai kimia etalité misala etalité hein justice mo bungi na yekolo et loko esengeli bato ya cour constitutionnelle batala mobeko bakomi ko bongo la mobeko likondi be na pouvoir ya baluba siko Félix akotonga yango na lokuta na bokosi pe biso ba peuple congolais to kola la pongi to ko besela loko mote soki ezalaki makambo ya kitoko boni lo balakisaki on etando ekete to zena RTNC bateli biso distraction ya bale to ko boya te ekolo ke ibale ekozala simbisi ekolo beta ata ko bako lukela bango COVID-19 o ebenga telemela bi moto lokola ngana santé la ngana na corona donc lokola bako somba corona ko somba ko bamba pe na mobembo wana boko mona ba photo ko défilé botala ba fils mukoko na ba député ba bimi ba supporter quel ekolo ekolo nini na tango eko ndongo la Congo ba député ya malonga ba ya koloba ba député ba ko ba supporter ba keina bango la léopard ba pesi bango ba misolo ba 250 ba kobika lango ya boleya osilo tala mboka passe ezali ba sopata la mabele la matete ya wanzele komi ya passe liboso ya wenze ba sopata kuna na nini na wileri ba sopata kuna na Kimbaseke nzele elite bande kolangai soko komi na Sainte-Thérèse oko kende va Kimbaseke na ebisiyo mabulu eko tonda bato ya Kimbaseke ba kolela nzele ya lite nzele ekatani po bato bako kele couvert cimetière bato bako vanda kuna likolo bako kele makolo po nzele ekatali tibo matikula likolo ndebo kiko so ba mituka ba desafa quel modèle ya mboko to ali na ngope bakambia ba ekolo bako tombwa na bobele la lokuta Félix pona nini bondoki ya boye peuple congolais to kotika la kala masapo soki bikolo biali kolia malamu eko revendiquer ba droit soki bikolo oyi bali malamu social evanda nzela koloba te ko boke loko la kata cabinet po lokoto lei me bango bako bima na nzela bako tombola mingongo balobi to boyi makambo oyo bokamba mi lokuta to lingi yango te boni yo moto okolia malamu te esika kokota zongoli nene elite oko
tika zongo eko zongela ola nzoto oko zolesu mikolobe mais oko vanda oko supporter yango kokoka kotelema te yango bakongomani boali boni basali bino la matière nini boali bato basolo te balokuta makambo esalami lobi na ye ekolo Congo eli makambo te botumba bapine na yi balabala iso ya ville province ya Kinshasa yango tobeta mbela yango boni pe bakoloka bino pe bino moko boali komiloka nani siko ndoki na République démocratique du Congo nani ndoki bandeko na ngai ndoki ali yo moko peuple congolais lobi moleki bomoni makama masalami ba député ba FCC ba yete Pepe Ilunkamba ayete kuna batikali bakoti mikanda na bureau oyo elongo bani te kosala makambo wana mpaka wana na loba yango kala me bato baboya kama loba ngana lobi lokola bakeko kuta la Félix boye ba yete Félix a nommé bango libela bavana na bali mpanga la bango mais basala makambo ya mabe tala bango kuna ba député yango pe ba telemi bovani pe la bureau yango boko oka sonité bilakeli mabe ya Biblia esuka bobe na Egypte to pe bilakeli mabe kolanda biso ti na Congo o pote bato wala bazo ba sort na bango Nzambe pote bato ya boba bangene ne tumbo ko tumbo bango na moto misala me bino loko boyebi kopi bovandi boza na sima Félix e boliaka mbongo bino bo dondo lango na ba famille na bino Nzambe alola jifendele ya mabe ko sala malekolo poto lembi Koure a bongoli mobeko li konzi bazuzi nommé par Félix ba bongoli mobeko li konzi pour être Félix pa lukaki azala oye bazuzi ba bongola mobeko li konzi elaki monsieur Pepe Ilunkamba alonga premier ministre ba moni ete kosimba te ba kweyisi gouvernement mobimba c'est quoi le gouvernement kwey c'est que tel pe kwey parce que ba kolinga ba nommé oh Félix a nommé le lobité pamba te ba nommé informateur à l'écani koloba la peuple était misolo mizalité pour que le conseil la commission a salina no misolo soki 1,500,000 oya kele ko defe pa ya moi sinae mais amoni ke sengele ba pesa ye misolo misusu wala balali sibiso pongi formateur na sali mosala te bomona ki marque ya bimi koloba ete tozali ko soutenir bato bazali na respect majorité zali FCC lokola bakoti la kati ya union salé secret majorité bimi kaka FCC bango bamoni susu moyen te pour ete ba pesa FCC le susu baboko pour la deuxième fois ou 1001e fois pamba te bakomona babimi babolole alors bakei na violation mususu ya kokitisa gouvernement mobimba pour être azongeli na libango oyo avandisaki biso pendant toute une année gouvernement ezalite ya kosala biso kaka bolole la kati kula sikoyo pe gouvernement nyonso ekwei kobanda lelo gouvernement evandi sikoyo baministre wana bakosala te gouvernement ezali te mboka ezali kotambola litengo na litengo sikoyo biso tokoyoka makambo na matoi na biso atako toali babolole mboka nini etambola gouvernement ezala te. Donc Félix azali faiseur de troubles oh bino bozo comprendre que faut to bundisa to bengala na kiti wana Félix azali censé ko fona na kiti wana te parce que Félix sikoyo ko lukade désordre ko tala mboka lokola meli makile batu prima cour et tondi ete alingi sikoyo assassiner batu ba bunda alors to kende tumba yango peuple congolais les politiciens congolais les opposants boza lelo réunion lobby jife réunion ndele réunion ba yembeli pe bino ba kumisi pe bino ba pesi bino pe ba kombo ya suka nini bokolo ba la peuple tango boko mona makambo ko salama to sala besoin ba Twitter tango boko Twitter tout le monde n'est pas capable de kokele kotanga la Twitter so ko so ngwele ta ko so ba mega wapi ako so téléphone Android wapi yemo ko matière téléphone Android mais yemo ko asala ngote mosali bakiti na ndako lekita malongi elite motongi ba sapato na makole wala ta mabiata alors peuple congolais abiki bongo pa sepeli na yango mais moto akolia ngwele moto akotambola mituka moto azana lotiliki banda tongo ti jife tindele moto wana bimi alobi na boyi bande kolanga botala na ekolo moko ya mindele balobi likambo ya COVID-19 ko simba biso te babengi bango bato ya suka ya kimia mais batamboli na mituka la bango babeti piloli pe bami komi balobi awa ekosimba te
notre réalisateur na complicité accordée à côté la bino yango atela suka. Mais sika oyo congolais oyo azolala na tufi nzela ya malonga te koli ezali te ete ezali te congolais yo vandi kaka otalaka ba scénario oyo bongo to bimaka ka mikolo sur la balabala kobela ka ete Félix a fait ceci ba siko Félix a fait cela eloko ni les ozanga ngai na poto pikola ye na ndako wana bisika ya vandi o azoya ko dondwa sikoyo lokola la kibaluba ki akopesa bango pouvoir yango bomoni buchafu na banzala ya batola lo kuto bakoti na kati ensemble bali ko sala ezali bongo théâtre boyebi yango ilukamba mokonzi na lobaki akende te ilukamba denga bimi wana Félix ayebi ke ilukamba kendaki ayebi nini bako sala alobi ilukamba bino boye te parce que boye force ngeke kozala te ilukamba ye wana kei bango batikali ko sala bêtise na bango la sima quand le chant n'est pas là les souris dansent. Sikoyo bande kolanga to tamboli na politique wana pe vandi na bayi bakambi bayi bakonzi oyo baza censé ya ba défenseur ya peuple oyo boko sala eloko te bilaka la bilaka théâtre la théâtre mpongi na mpongi po ete peuple oyo akende lisu kopesa bilo maboko na mikolo mezali koya te boko lia bambongo na bengbele peuple akolia te au sein de la presse alobi boye la peuple congolais tokoya kopesa bilo bapine na kolukala bato balingaka nga na moke oyo nzambe alola kopesa nga yali mpola kosunga ekolo na nga tokotika bapine na biba aveni moko tokobanda na kotumba bapine koyembaka bana ntongo ti butu eke place oyo tokoyeba mokonzi moko ya mboka azalaka mokonzi wana toali kobimisa ye na balabala wana kende aluka esika akovanda po ete bazali bakonzi alokuta bazali ko défendre peuple te bango bakei ko sala nini akota la bale na afutele bango biye ebimi na mbongo gouvernement oyo aza censé ko bokola bato kela sekei sikoyo tokobika lolenge nini yango na ye koloba la peuple congolais tango ezali ya maseki te tango ezali ya kibolole te pour Félix ayei nde na continuité ya ba Rwanda pour la ko distraire peuple ko boma peuple ko luka pe lolenge nini ye avant de la biso susu santa to motombele alors bande kolanga soki toyoki nde tokobika alors esengeli biso boko to mibikisa to ali na tata te to ali na mama te e ali ekolo oyo ya mwana ngana ali mokonzi ya Congo pote Congo eli ekolo nanga yango la lobi to pesa na maboko bandeko o bondima to sala mosala oyo to ko ya kotikela bile bapine bakosala biso eloko te tokobanga bango te po bobolole leki lokola Congo eli kotambola bolema Congo eli kotambola mopotu Congo eli ekolo ya babolole biso tout tokoyi babolole moto akotosa mobeko likonzi ali te po ete yo moko Félix otosi yango te bazuza ekolo constitutionnel so cour constitutionnel botosi mobeko likonzi te lokola bopiétine yango na mboka oyo mobeko likonzi ekozwa esika te yango nalobi boye tous les peuples congolais toali kobanda opération ordonnée par ngai moko wabino mpe moto ya ekolo Congo pasi eleki tokondima bongo te yo oyo oza kozela soki nani akoloba na ndako na yo po ye mutu ayaka kotikolo biloko lala mpongi me ya biso tokobanda yango tokosala yango na bandeko oyo bakopeya biso maboko po ete tolonga en tout cas cette fois-ci phase ya makambo so ekomi lokola totikeli bango temps trop de théâtre trop de fantaisie ilukamba kende nanu biso tosala ba bêtise na biso tokwesa gouvernement to distrait bango gouvernement kozala te tozozela kula baacha kosala quel potanage là c'est blague avec les gens alors trop c'est trop na soki silanga awa na yekika ko annoncer la biloke to lembi fantaisie o ya Félix na mobali na ye Kabila na ba Rwandais o bazala ko occuper mboka kilo lelo kaka soko sala matoy o ko sepela la phase o parce que trop c'est trop que Dieu vous bénisse en tout cas bisika lo sobozali na banzete ba Congo man bolandinga na bokebi to ko konzi ba bêtise o te assez na République démocratique du Congo trop c'est trop
Nzambe alola abatela bilo bisikalo so bozali. Bo s'abonner encore une fois massivement, bo liker l'émission, bo partager, bo tela l'émission. Tozali ko pesa bilo l'émission. Mais et là comment on a comprendre était ceux qui to sali makambo ezo beta bilo makasi na mitema, bo ko tala te, mais partager ata. Oh ezo so na motema, tellement on s'est révolutionné. Tellement lo bakela boy likambo oyo. Ndenge ba komona baninga basali ba campagne na bango. Mais ala Congo toko kokata. Toko la ka pongi ba ko la sepso pongi ba ko la sepso pongi. Type 2021 ko sila. Tolali pongi, est-ce que prophétie ya Fubuki Mbango fait kokuta yo, ovai na ndaku to esengeli yo landa yango bisika ezali. Nzambe alola abatela bino. Merci l'équipe technique. Voilà bon matondo yo comme la penza Judeka mon réalisateur et puis Nzambe a fortifié apesa makasi pour être santé zali malamuté. Ba bon rétablissement na yo pe mbote makasi penza na D'Acosta Mondiale El Campo, Dieu ne m'a jamais notre corps de la terre. Merci encore une fois, là, Papa Dieu, directeur recherche stratégique. Et pourquoi pas, sans mon conduit, pareil, Misso Bangaï, Ingete la balanfoulouzi, Congo ne tombera jamais. Maman, c'est à Zozo relève, Yako Telema, Peko Bimisa, peuple congolais, Poto Bunda et Tumba. Donc, on a la stratégie tout possible. Peuple la biso, Abima, Abima, Abima. Il s'agit qu'on baluka la mabele, qu'on luka le lengani tomi kata ba morceau, biso to kufa be bala na biso, ba bika lisu passi au tepe ba bunda lisu et tumba te. En tout cas, wana bon sala boko sala. Mais à moins que to sala quelque chose. Na ndibite ke Congolais ko sala contre yango. Ata sata la lobi na koti siko la kape ya Nzambe poto bundisa Félix bo likamboyo et les comme mabe. Nzambe alola abate la bino. Merci na Juno Loswa ou à la place aux alliés vraiment Nzambe asunga yo kaka makamneso ezala malamu. Merci na bilo neso bolanda kabiso penza ingete la bala mvuluzi. Assalamu alaikum na mama Jawa. Assalamu alaikum na ba musulman nyoso. Merci na Anita Baba Ifoku yo moto ba mama ya moto Mojali. On est toujours ensemble. Bana ya Congo, sang rouge, makila, pona ekolo, que Dieu vous bénisse. Bye.